ne Fumo Kimbangu asalaki incarnation te oyo aza na nkamba ayaki na kopi na ye ya kindenge na ye aza collègue na mécanicien ayebi toza kobenganaka oyo mpona abotamaki oyo na date Kimbangu akufaki yango abotamaki incarnation mpe esalabaka ndenge wana te oyo te ntango bameme baza koloba me bongo nde wana nde na me nde yesu abotamaki te ce n'est pas ça wana ezali bapiese théâtre nga nabengaka yango azaka na nkamba eza incarnation ya Kimbangu tuna ye soki aye bamekani kobeta nde masasi soki akopupula babwaka ye na mai soki otambola incarnation mpo soki na baaction yasalaki bameka kobwaka ye na mai soki otambola likolo ya mai babete masasi soki akopupula yango non. Bonjour, bonsoir, Tranchant Internet, cette chaîne YouTube, il y a ce podcast. En tout cas, un grand merci à vous et la confiance pour Pessa Rabisso et surtout de partager l'émission, de liker, de page Facebook et puis YouTube. En tout cas, merci Nabine Bele, vous continuez toujours à s'abonner massivement, pour que la cloche il y a notification comme ça partout que vous avez l'émission comme là yo et de bolanda ka ba découverte na mino ya bien émission qui toko na chaîne ne alba na mino chaîne ezayanga ya yo ya biso nyonso ba kongo mani ya biso podcast. En tout cas, un grand merci à vous kaka ndenge zalaka. Et je remercie mon équipe technique na Sima Caméra et na zabona ingénieur Doba Sadis à Montréal Pro. En tout cas, un grand merci à vous pour cette belle image. Et puis quant à moi votre humble serviteur Wataking 24 le lion de la presse congolaise Bakisel sous Exode 1414. En tout cas, un grand merci à vous. Na ba commentaire na bino surtout na ba émission na ngai ba commentaire no bo sala ça pena kitoko makasi na zomona vraiment bozo landa yango yo sala pena bien. Bon partager, bon liker et cause à la peine bien makasi. Voilà, chers internautes, chaîne YouTube Yabiso podcast. Lelo nenge botinda ngana zonga lesisu et pas ya grand homme Mbuta Lanu Miezi fils ya ne mwana ntemi que paix à son âme. Alors bobeto zonga lesisu et to beta masolo Église etikali pa nani makambo etikali pa nani biso tozala ba songi et to kotaka bino na bandako na bango kaka ndenge ezala yango tozongi susu lelo to sola bongo na papa na biso Mbuta Landu akobetela biso masolo comment obsèque ezalaki ndenge nini comment basantaki mukolo oyo bakende kokunda papa na ye ayokaki nzoto ndenge nini et puis batikalaki ndenge nini mais succès ça que non église etikali na maboko ya nani. Voilà un général de Bassadissa au fond la biso déjà na sur la bongo na papa na biso invité à biso moko lelo ya bengsi biso vraiment nde nazabu toza pena pini awa ne makambo ezala awa na église Mbuta Landu au mekambe ko telema ba bala na biso ba mona biso déjà ndenge ezala kaka d'abord mbote matondo mingi papa journaliste dans la culture Congo liboso peuple mwana Congo azwa liloba amitali sakanano soki ya solo azali mu Congo bi azali mu paya na mabele ya ba Congo yango ngana telemi liboso na bino kombo na ngai Nembumba Landu Miezi mya Congo mama na nga aza na clan Kinkanga descendant ya ancêtre Nzinga omeni Potan tata na nga azali na clan Kinkumba descendant ya ancêtre Mpanzu omeni Science Koko Nangai azana clan qui Kwimba descendant ya ancêtre Tsaku avec la couleur bleue yango na sengi na bande konyoso bazali kolanda biso yenge kieno yenge diaka yenge mutatu kiamase matondo. Ok, merci bien beaucoup Ndenge Mbuta Landu YouTube ko expliquer à talisimo makambo ya mike mais Mbuta Landu soki ko déranger biso te yambo te to kota bongo na ba motuna ya biso parce que motuna eza yanga ba eyano eza yo alors na kolinga vraiment tout meka pe ko lamuka na mo loyembo moko boye ko zala pena malamu mingi soki ko déranger te matondo mingi na kota na en contact na ba setre magazati tia tunatelama Congo de Kazandona de kwa bangolo ye bambwa
Tata dimba dinga vya ule wabana bande Kongo zeti waka na mutilizi ya sansa zeti boka kwangeye beto mumpati twena ge moto titomba satwa nkembwa ne mwanda Kongo twena zila mbata Mungu wa Kongo ya ntotila titomba utu natava mbata Mungu wa Kongo ya ntotila onge watuka ku Kongo chala bulukia nsisiki tukutukumisa mubyoka chala bulukia nsisiki swemi kundiamu kocha omfu mwambulusu kota kundiamu tamurira lufwa mudiamu dazola kwa kumobeto wiza watubungilabi bake banzoya ya kinkole mwana ne mbungu kota Mungu wa musu kilivo mumyanga la myamvita zaku zaya kota mukembo mfumwa kulunzi mukuma mfumweto sabira vontulombelebo ingeta Voilà, cette chanson a fait énormément plaisir na ba onyo so bazola na biso et puis na ba oyo bazala bongo vraiment na katia Kinkulu et partout dans le monde entier le cola mon vieux Charlie Wayungu depuis Canada 001 na ebiki ningo bato bo équipe na lo yembo oyo et salibino pena kitoko makasi merci mutala nsoki ba maman na papa ba ko fana bango to continue biso donc voilà, mutala nous yambo ete tokota na ba mutuna mususu to bandi yango déjà peut-être ba mususu bazwa ki bongo ba kuya ko landa biso te na ba émission oyo uti koleka alors pona ko zonga moi mukie sima ko faire ko signifier bango bato ba landa biso et to moni bongo liboso ya ni ya cher couleur bleu, jaune et rouge et puis na mabele to moni bongo mbabola na makala et puis milinga izo matalikolo ba gobelet ya jaune rouge et bleu o me kopé ça ba signification ngo za malomi matondo mingi papa journaliste na motuna pona komeka mukeko yanola bandeko oyo nanu ba landa bisote na chaîne YouTube to na ba émission na biso na kanisi ndenge na sili komi présenter tata Nzambe azali 3 omniprésent omniscience omnipotent. Peuple Congo avec K, éviter RDC. Car la RDC c'est un pays fondé par les Belges. Mais Congo c'est connu par Dieu. Ayako se présenter na ancêtre na bisone Congo nimi. Na mwasi na yema mangunu pour ase incarner akoma mutu. Ayako bimana 3 trinités. Nsaku, ancêtre Nsaku avec la couleur bleue. Na famille nanga naza ntekolo kikwimba abimana Nsaku. Ancêtre Mpanzu avec la couleur jaune, la sagesse de Dieu. Tata nanga aza Fumo Kinkumba, descendant Yankulu Mpanzu. Ancêtre Nzinga, Wazinga Congo, la reine Nzinga, un politicien spirituel, reine. Ngai mama nanga azali na ancêtre Nzinga, na famille Kinkanga, avec la couleur rouge. Wanande est définir les trinités de Dieu et les trinités de peuple Congo avec K.
yango ezali ko présenter même na liboso ya moto. Moto wana ezali religion ancienne na biso ezali religion solaire depuis na Égypte to salelaka moto po moto yende aza na makambo nyonso pona ko détruire pe pona ko matisa. Moto tolingi to signifie yango ezali kaka neti faisons l'homme à notre image. Mwana awutaka epa ya mobali à côté epa ya mwasi azalaka usine pona ko transformer or na métal. Donc moto yende azali mobali sanza nde azali mwasi. Donc moto wana ezali signification makasi sans moto mutu pe akoki ko vivre te. Pour ceux qui moto docteur atali ke mutu ango azali bo moyibi bo moyite akotala température na thermomètre ya moto. Ceux qui moto ezali le biki aza en vie. Donc peuple Congo avec ka lokola moto ezali donc peuple Congo avec ka ezali en vie. Ndenge nyonso bakosala po ba détruire culture, religion, politique ya peuple Congo avec ka lokola moto ezana no moyeba koka ezalité. Matondo. Ok, merci bien Moutala pour la signification PC bongo balandi bazolanda biso. Maintenant on meka pe ko hotel sapé bato bazolanda biso car toujours na batenda ike na banda ko siko bazwami awa tozana no précisément wapi opi sapé na kombo ya tonga utozali. Matondo mingi papa journaliste awa tozali na kilongo kya Congo. KBM BBL oyo bapesaki mission ya reconstruire temple ya Poso Moyindo pour un changement ya royaume ezalaki na Angola. Royaume ezo kita na Congo central. Awa tozali na Kinkaba numéro 18 quartier Bamboma commune de Kimbanseke. Esika bakoko bapesaki biso pour la préparation ya changement de l'axe. Na kanisi ezali etonga oyo tosanganaka ba makesa ya Nempungu Tulendo. Pungu Tulendo tolobaki la couleur rouge. Yango moni biso tolati rouge pona nini tozoko représenter archange na biso bien seigneur na biso Dieu. Na sens ya politique pe puissance. Makezati? Yango tozalaka na prière o topetaka tangu nyonso epa ya Nempungu. Tukundeli. OK. Mbwaki. Ye idimbu kisonga mansisi lendo nganzi tia menga ye bulongo ngezi kusalilanga ingolo za kundene kungezi kokilanga imukubikasa munakala mansisi kukongo ngezi kusalilanga yakala wakemwa wayela wakula mapanza ye kubama munani na Kongo mukasilela kudunga inga ngezi natanga sisi ya zinga yakala mansisi ndio na frende itinaunga boso koseo kwa tina na sokuni Mungu mwafumo tole mwana Kongo tolego. Tukundeli. Matondo. Ok, merci bien. En tout cas, vous continuez toujours à s'abonner, à partager, à liker et à la pena malamingi mutalandu et au botamaka kana religion oyo toza kana religion mususu. Matondo mingi papa journaliste. Ngai na botami na religion chrétienne. Na tangi ba classe nganyo so na CEC missioni. Mais ba para na ngai basalila kimingi kingunza chrétienne. Na tango wana kingunza za yako kangama po mutu yako fongola kingunza oye kangama na tango baboma Seigneur Bamba. Kingunza nyonso ekangama mutu yako futu munango ezalinde ne mwanda nsemi. Ne mwanda nsemi tango azo banda ba mission na ye na 1986 na tango wana ngai pe na babandiko initie ngai pona koma ngunza monzi la Congo ou bien envoyé de Dieu. Donc na bandera ki na missioni c'est chrétienne na ye na bangunza toujours chrétienne esprit ememi ngai na nzela kifumu kimbangu na koti na BDK na zui et BDK zali école de formation na zui formation oyo ezalaki itili kati nanga nde na kota ki siko na mission oyo mfumu kimbangu aya ko la musila ngai na 1996 otokutanaki A pour A na mfumu kimbangu na 1996 na Belvedere na Matadi nde na kota ki siko yo na kilitiri o na zanango religion négro-africaine
o batindelaki Nemwanda Nsemi comme leader ya Nzila Congo. Matondo. Est-ce que ezaki nango facile kolonga bongo na misoni ko ya bongo na kata bangunza ezaki facile? C'était passé comment mais que peut expliquer bisona? Matondo mingi tangu tokutana kina Mfumu Kimbangu. Ezalaki na 6e mois 1996 vers 11h. Na kati ya garage o yanga nami tukezalaki wana yanga. Donc ezalaki nazaki na Mercedes moi ebele ya minene. Mfumu Kimbangu toyebaki esika utaki te po Teresa monene na kati ya Belvedere na Matadi. Ba o nyos tozalaki na bango wana bazabo moyi na timu kola lelo mibaleka bakufa. Ayaki po aya komi lakisa epai na ngai pe afongola misala o na tiro lapela ndai na monde spirituel. Atali senga makambo mabele, atali senga makambo Kongo. O musu atali senga ezali privé po na ngai. Mende afongola ki ba porte ke tango ekoki makambo o lapela ki ndai na monde spirituel o yela ki na 4e génération oyo banda kosala makambo wana. Nde 3 jours na kokaki kosala susu te mutu ebetaki makasoki na ye na garage mutu ezobeta. Soki na zongi na ndako mutu elembi. Soki na ye na garage mutu ezobeta 3 jours osala exhaustive na monaki ke epesaki neti mwa mobulu. Bato mokili bakanisaki mutu na ngai eklake na kotaki zamba na salaki à peu près 2 ans. Na 2 ans wana ezali teke nazolala tango nyonso na zamba. Mais soki na koti na zamba nazako éviter de makelele nazako kwa kufanda place bato bazali te. De na kotaki na zamba kuna zalaki initié par les esprits invisibles. Wana zamba. Na zamba osaki combien des années? Na salaki à peu près 2 ans. 2 ans. Na 2 ans wana ba 5 heures na éviter okutana na bato na skoti zamba. Na Matadi vers Palapala 19 heures na Longwe vers Palapala fona ko komba 20 heures 21 na ndako pona ko éviter makelele soki na koti nako lia na lali mais a petit peu ezalaki te mais kuna nenda zako zwa ba initiation pona ko talisa mokili za ndenge nini peuple Congo azo vivre ndenge nini ndenge nini nakoki kozwila lobiko ndenge nini tokoki kosala poto ramener ye na bolamu oyo baninga bato poto bamonaka yango monake nakotaki na misala na 96 10 ans après na 2006 bayeko démontrer puissance ya Poso Moyindo ya peuple Congo na kanisi ba mindele ba itilaki kaka toujours ba congolais bayaki na ba arme na 2006 ba betaki wana sangwe kenda partout na monde entier que événement esalami na Matadi mutu azopopola masasi mutu azobonga ndenge Mfumu Kimbangu asalaki ngai pe nasalaki yango yango nde ezosalaki nazo continuer mission jusqu'à la fin. Matondo mingi. Ok, voilà, et Bokindenge Mutalandu azo décortiquer azo pesa kaka ba mutuna mais Mutalandu ba mutuna mususu pe euti bongo libanda ya continuer na biso euti bongo na Europe te o mo ikampe ko yoka mo pe ko limbola bango e ko zala pena malamu mingi. Merci. Ndenge lobaki ke tata soka kufi ako bimela yo soki ndenge nini bato bani bayeba o balandaka yo est-ce que papa sa bimela ki message nini apesi abelo moi et bata poto so bazana posa bas contacter pour kosunga bango pona ba makambo ko neti ba traitement est-ce que ezala kanenge ni na spiritualité ezama kama mbongo ou bien ezama kamuke ezama kama molimo parce que lelo tout le monde ba prophète mi ba pasteur mi ba komi makambo ya mbongo pour aider mutu est-ce que pona makambo oyo so senga mbongo po muta contacter yo ou bien ezo senga makambo molimo toyebi ke bino bozalaka en politique ndenge bolobaka mais ndenge makambo ezokoma na mboka oyo ndenge bachrétien balobaka ke tokomi na ntango ya suka ndenge apocalypse ebisaki biso mpo makambo nyonso oyo tozomona oyo balobaki na bible elobami yango ezokokisama sikoyo oyo etake mwana nzembe ese makambo oyo tokomi na fin du monde obi ezali nini oyo toza kaka ndenge donc otuni baquestion moko ndenge wana nde tokomi na fin du monde bamekoyisa so basigne oyo bato balobaka na biso ke yesu azoya est-ce que na ndenge basigne ani ezokokisama oyo bilembo ani ezokokisama oyo est-ce que tokomi na fin du monde parce que pasi elaki est-ce que corona oyo pena maladi o corona mipepo eyaki euti wapi euta wapi est-ce que soki ye mpe andibelaka jésus christ de nazareth oyo akufelaki biso mwana ya maria ye andibelaka ye
est-ce que babiloko basala keza bokoko ou beza kindoki ou beza nini est-ce que mutu paza dibana mboka soki singi maladie mo bimba traiter ba traiter ngundenge nini. Voilà, wana eza bongo ba motuna euti bongo libanda na ba o ba landa kabiso vraiment en tout cas mes copines ko limbola yango moko ekozala pena malomi. Merci. Matondo mingi na ndenge na meki muke ko landa soki na koza na ko bunga te na ba question so mine o elandani. Question liboso atunaki est-ce que ndenge olobaki papa kufi melayo voilà. OK. Na mutuna wana na koloba nini? Akobimela ngai te mais avant sa mort, liboso ye akufa. Tango azalaki en vie, tozako vibrer kati na ye azo vibrer kuna na ma campagne, ngana zo vibrer awa, tokutanaki na ye. Tosololaki na ndenge ya mission ndenge totikala ko lapela ndai na monde spirituel, oya se présentaki ke ye azali kimbangu na 4e génération, mais ngai nazali mbumba. Mais na 2023 tango tokende pona okende kotonga temple royaume Congo ya sika na mboka mvuluzi kimbangu accompagnaki biso na nzela ndenge na lobaki bazalaki na mbuta mbumba na nzela tango tokende mutu ke kufaki ezoko matangomba te nde ayako se présenter ka lobi keno mikakatano esili bo matana mutu katokende to mataki na mutu kati tokomaki na mboka ya mvuluzi kimbangu. Après cérémonie ya mvuluzi kimbangu le 12 octobre pona ko arranger be biloko mikemeke le 13 dollars kikuna ba fête za ko continuer nde ne mwanda nsemi ayaye ko se présenter na visionnaire kati na biso akataki banzembo asengaki mutu na mutu asimba biki da papier asetala biso to yebaki te ke ne mwanda nsemi aza toujours à l'agonie na hôpital ba o bazako za na hôpital balobaki azane bien azosolola azosala boye mais kuna déjà ye aya ko se présenter à lobike na kozala na bino te elongo na kimosoni mais na molimo na continuer kozala na bino ango musala nyos o na sali bolanda mwana na ngai oyo o na tiela ka confiance ndenge azali tata na ngai ya molimo azali pe tata na ngai ya musoni po ya zamfumu kinkumba na klako na tribu Congo ye mfumu kinkumba avec la couleur jaune ngana za mwana kinkumba avec la couleur jaune yazali tata yazali mfumu peve tata molimo ngana zali mwana molimo mwana mpeve yazali mkuluntu abinwani guerrier tout fait ngana na bunda déjà bitumba wana na 2026 na 2006 ndenge na talisaki bino puissance ya peuple Congo tango yako lata ngai avec l'ancêtre tutiliatia na sala ki démonstration mo kilimo bimba bayebi po mindele bakitisaki 17 communautés internationales pour ba yako poser ba question wana ba poser pe mindele wana ba posaki yango ba posaki nga yango que si aujourd'hui ne Mwandansemi n'est pas qui va remplacer c'est toi mais na le baki na bango que le Seigneur à Congo va encore élire un autre donc ne Mwandansemi azali kati na biso puis a continuer kozala kati na biso. Tango tolongwaki na sundi kimbonga poto zonga Kishasa to yako koma na Luozi. Tango tukoma na Luozi to koti justement na bake to komi na katikati ya fleuve ayeko annoncer que non et si na longwe déjà na ko kende directement na baweite mais ndazo kende na Makinzola na Anja Mai na la mer na yebisaki ba Yansilulu ke ba depute tozalaki na bango boluka makazu ne Mwandansemi masengi to sindika ye na la mer tozaki makazu ya Yansilulu atelemi wana Yansilulu ye mtazaki anteta kata kinani utene maka pe kuzafa encourager bazaki na banani ba onyo bazaki na bazaki makazu wana basindika kiye bangonde baza pembeni ko sindika izani ko sindika isa kwa tozo pousser to libérer nzela kende pa ya Makinzola Anja Mai na la mer na kanisi tangu to katisaki na ere wana to bwaki makazu na ere wana pe bayibisaki biko ne Mwandansemi tata na yo akati motema donc tozana ye elongo tango nyonso ba message nyonso nazana ye okura nazana ngo okura pe na ko komema ndenge na lapela kindai na monde spirituel nazali fana na yete mais azali tata na ngai ya molimo azali maître instructeur ya peuple Congo nanga moko nazana kati pona landaki mateya oyo ya ne Mwandansemi na école dynastique mystique Congo o abengi BDK yango to esalaki
kabudi abana ba nempungu kabudi abana ba longo o tozali na yango. OK. Donc pour na kolimbola nanu na papa na biso Roni et musika ya longue kolimbola na mutuna ya liboso ezaki non azo abimeli tema azo pesa toujours ba message azo pesa ba message na ndenge ya esprit. OK. Voilà mutuna ya mibale ezaki bato bazala bongo na mikili ya poto so bazali na malade ko salisa bango ndeto mona na ba église mususu ezaki non faut pesa ba mbongo ebele mo ndenge ezalaka siko awa pe awa ekendelaka ndenge ni mais quand il peut ko expliquer ozala pe na clair place wana et ko zapena malo mingi matondo mingi papa journaliste na mutuna ya mibale na kanisi bato ya poto bakolandanga o basi bazwa déjà ba traitement awa awa tozali na ville tozali na mboka te bito salaka toujours culture banzete na molimo po na kozala en contact na molimo songolo esenga pe na créature songolo po kozala kati na ye elongo na kanisi po na kofongola ba porte to senga tata nzambe fongola biso mais na culture Congo ezali na nzete o ezali fongola ya kofongola monde spirituel o babengi luzibu kazu ezali ke anzoto za ya kolemba na lingina ya makasi osengi na tata nzambe me ezali pe na nzete oyo babengi kazu pona ko kasu na mutu kasu to pesa ko fortifier mutu donc ezalaka toujours lelo to ko banda ko lobake no tata nzambe nazana posa madesu awa mais soki to loni madesu te madesu moya ya ezate yango ezalaka toujours combiné molimo na créature car Dieu c'est la créature soki to ndo mona tata nzambe to moni créature pona traitement ebele bazwa lobiko awa be baleka awa na ba cérémonie ezalaka tosengaka mbongo oya biso te peut-être soki eloko wana tokosomba à peu près ezali na $10 tokosenga ke tinda $10 tokosomba eloko boye mpona kosala cérémonie tokosenga boye na boye opesi biso kombo ya moto malade clan na ye ya tata na ya mama na ancêtre ozalaki vibra pona ko bundela famille wana tokobenga nde ancêtre wana po tokendeke directement ya pa tata nzambe te me tolekaka pa ancêtre na biso yango ça dire chef de famille ou bien ancêtre moko azalaki vibra pona ko bundela famille balobaka samba nkulu aku kusambi nkulu wanga nako même soki okena l'état olingi okutana na Félix président okende directement pa président te okende okoleka na ba canal ebele bongo koma kuna soki ezali pe ba na secrétaire a traité les camions a traité yango ceux qui to bengi ancêtre ya mutu malade ancêtre wana ceux qui a réagir déjà le camboana o ya koki l'équipe mbala moko mutu abiki mais ceux qui zo luka kifo luka ba ancêtre divinisé akoluka luka azwa makambwana ama sango na niveau ya likolo kuna bafumu kimbango bazali baya ya vita kimpa ba ancêtre oyo batala kama kambo etali peuple Congo na posomo yindo ceux qui bakoki yango te bongo bakomatsango na trois trinité nsaku mpanzo nzinga omniprésent, omniscience na omnipotent. Na banza ceux qui to sali biloko wana to sengi biloko wana to basombi biloko na bango soki ye mutu abiki yende akoyeba soki akopesa moi don ou bien un remerciement mais biso musala molimo basengela kango mbongo te na kanisi to sala ka to sala ba cérémonie ezalaka charnel te mais ezalaka spirituel tito zo pesa ba prière wana ezalaka charnel te ezalaka spirituel. Mais réponse ya tata nzambe ke likambo oyo mutu azanango azomonela pasi eza susute yande réponse oyo tata nzambe obi bancetre bapesi kati na biso inokene yikiele donc yangwana yano oyo bozui bango vraiment bazalaka exigeante koto ya mbongo mais d'abord ceux qui ba salisi mutu tango zobela faut que pesa mbongo za quoi aucun hôpital alors faut pesa mbongo bakisa leur facture et alors bongo volonté na yo moko oyo kokiko kanisela bango mais bazar vraiment exigeant makasité car ndengezala motuna ya misatu zaki makambo tozomona mboka na biso tozoba te soki tokomi na fin du monde tokoma ba maladie ebele ya mabe tozi covid-19 oyo paralysé monde lelo et puis ba guerre moko ya mike soki tozi bandeko na biso ya Russie na Ukraine ti lelo bango na bango baza ko bomana tozo comprendre te et puis kotala pe bamibali pays misusu déjà baza d'accord nango mobali na mobali bazobalana basi na basi bazobalana tozoyeba te kotala pe na pasteur bazokufa vraiment ya kozakana te et puis na basi na bango bakomi kokende oyo tobengaka bo bamama pasteur toyebi te tokomi na temps de la fin to ndenge nini matondo mingi papa journaliste na banza tata nzambe avant asala likambo atindaka nanu ba milwengisi balongi bato bafo ba avertir bino po
Dieu ne punit jamais quelqu'un qui n'a pas été averti. Nakanisi fumu kimbangu alakaki biso ke génération na biso to koleka mais o ezoya to ko préparer instructeur divin. Bakendo préparer instructeur divin ne mwandansemi asakolaki makambo nyonso. O ekoya yango peso monana ba Ukraine ba mabezo kota ba maladi ezokita banzala ezoya ye asalaki sikoyo théorie ngai na ye kaka pona ngana zana na atelier na ye pona sala pratique na oye alobaki na kanisi ndenge munene ya question ezali to komi na temps de la fin ou bien ndenge nini mutu na mutu ayeba ko tirer leçon fuma ye kwa lobaki volumweni sinsubieti monika Zulu yentoto si bia vyoka mpe Kasi mambu mame kama vyoka ko onkango Zimfumu zeti ya la moza vila kenese Silulu se yelungisa Ekuna mese isigilisa Silulu se yelungisa Ekunda kiame se isigisa Nakanisi ezali ancêtre divinisé ya 4e génération o babenga ki na mfumu mayeko mwangisa mabomba mi ya kombo ezalaka na mabomba mi ya langue kombo ezalaka na langue mayeko qui signifie mutu o bapesa bayeko lela Kongo mwangisa ezali ko ya kopanza wenze ya bambwa na bangulu nakanisi tangu yango yekoki pona ko zongisa mokili saint ndenge sengelaki yango batindaki tata aya po apesa avertissement mwana aya po aya ko appuyer oyo ye tata lobaki nakanisi soki tata atiki ndako dona cheve mwana tango ya ko cheve yango soki aza na connaissance eleki a dévier pe na grandeur ya valeur tata oyo akanisela kiango donc to komi vers la fin biso kutu ba condition bapesa biso tikale ka mibale mibale zaki mibale condition liboso présence ya grand prêtre oyo ya 4e génération akufa na 2026 faut apparaître kati na lisanga na biso 2006 apparaître kati na lisanga na biso et condition ya mibale etikali et photo kende kotonga temple royaume Congo oyo babengi Congo diampa Congo ya sika royaume ya sika na Manianga na mboka mvuluzi kimbangu tokenda kuna to ensalaki bapesa kiso babelesi to salaki deja ba cérémonie nyonso bango moko bazaku na bayibi bilembo nini elekaki kuna etikali kaka tokendo banda ko tia ba brique soki to banda ko tia ba brique to lobaki fumu kimbangu alobai ke ngai te na koya mais muto ya ko tele mapo ya ko accomplir ma mission ngai nde na kozala kati na ye na kanisi soki muto na posa azwa misi mai ifo akitana mai muto na posa akende luka nyama ya zamba fo kota na zamba pour que de lukelango na ville te mutu na posa ya diama fo akita na carrière et mutu na posa molimo ya fumu kimbangu fo kende na fiefte na ye d'origine na ye fumu kimbangu azali Manianga du secteur Kimumba village Sundi Kimbonga clan Kimumba na territoire ya Luozi donc ba condition wana tozoko a compléter ce que to compléter ba condition wana to yebike tango mususu elikamuni yoko kweya na yebite tata alakaki ke na 2025 molimo ya kwatulendo eko banda kosala deja ba démonstration na yango ce qui bandi ba démonstration suka kana nzela te suka isika par éclatement donc fumu nani basilo balonde liboso na kangamana kende na ndolo abengi sanga aloba na ngayeke ba ancêtre ba yebisika na yebisa yo ke ba tribu nyonso oyo mundele yako sangisa na peuple Congo esengeli moko na moko eleka na présidence ngana posa ke question mais non muluba ba ancêtre ba loba ke muluba ko diriger te pour nini a empêcher ki mutakasa vous pour que nous soit traitement na Afrique du Sud na étranger ya lobi ke ba ancêtre ba lobi na ngana yebisa yo bongo ondima te ngai si na yebisi yo déjà après na ye na kangami na ke na ndolo nanga nazobima na ndolo ba election
muluba lekaki wazalaki kutuno na classement kutute ya ba candidat mais ye mutu alekaki na lobaki que c'est un accomplissement ya makambo oyo ezali koya donc mutu na mutu ayeba ko se préparer likambo kaka eza wana mpona kopesela neti mwa conseil chaque peuple ayeba mfuma na ye ezali nini esika uta siège esika ya uta yango nde kosalama mutu na mutu efale azonga na mabele ya bakoko na ye kuna ndia ko vivre en paix et en sécurité et kombo ya RDC ekotika lokola histoire ke RDC basala yango pona ko kanga poso moyindo na boloko po boloko ezali Afrique eza na boloko mais kadena ezali na RDC ndenge mundela lobake l'Afrique a la forme de revolver mais la gâchette se trouve à RDC plus précisément c'est le peuple Congo avec Kao Batinda ngai na yako sala musala pona ko libérer poso moyindo matondo Ok, merci pour kosuka bongo na motuna ya suka oyo papa na biso ronia otikotinda biso. Un grand merci à vous. Est-ce que mutala ne peut ondimelaka Jésus-Christ? Bon matondo mingi ceux qui n'appellent datindaki émission ya Seigneur Bamba azali Emmanuel Bamba. Mais oyo pe bango pe ancêtre na bango azalaki Emmanuel. Même ba pesa kombo ya ba juif ya banani ya ba romain Jésus mais kombo iko zabinga pe pesa kombo ya Gérard mais nzoto ezaka ya bakongo mais kombo eza ya bato poto ndenge mo kaka pe mbuta Yesu na koli na christianisme na bote na christianisme na koli na christianisme mais na début ya mission na ngai na 1986 tangu tata azofongola mission na ye pona ko bimisa BDK en public ngai pe na 1986 nazalaki initié par les ancêtres mais liboso na banda ba initiation tozalaki ngai na un enclos zalaki ngai na Yesu na pembeni mais enclos zalaki divisé ngai na ko kota na kana yete yepe azana droit ko kota na kana ngai te wana otozobenga bongo Yesu Kristo mais ezalaki na bamboka ya bayombe kuna na kendeki pona kende ko sala misala nyoso tu wana donc ezalaki to kabwana ki ngai na Yesu na 1986 kondima na ko ikondimela ye ou pas l'histoire et les récits des événements passés que ça soit vrai ou faux mais nazalaka na doute nango bamindele bayelaki biso ke no Yesu tango motema ezako tango azako kata motema et paka moko salamaki ba puissance moko emonanaki ke mabele tremblaki mbule betaki molili ekotaki ba fermer nyonso wana esalamaki awa na triomphare o ba place bapengi stade de martyr tango bazako pendre Seigneur Bamba Muntandu na le 6 il a le 2 6 mois 1966 ba o ba bota mana tango wana we bazaki pe bobo ina tango wana bazati na mokolo le ba yebi histoire donc ba événement wana donc ba maze kuna ba yeba ko koleka na Afrique ba mibwaki la kibiso yango pourtant to kondimela chako ya bango o ya biso tango zo salama ba ko benga ngo ba photocopie mais Yesu soka sala ki misala na ye pour na ngai Yesu akopusa na susu pembeni na ngai te pona ni tozali collègue na ngai collègue nini parce que ye azali ngudi nganga na Israël ngai pe nazali ngudi nganga na peuple Congo na race noire mais tout le monde a bon l'église de réveil ça ebele abanima Jésus Christ bon Yesu azali awa Yesu azali tout le monde a ebele même na sima ya église na ba église de réveil ezali na kali soko lobi ke Yesu azali awa atake blanc soko koti kuna komona Yesu c'est la folie devant Dieu donc bozo sala makambo o bozo ko miyeba te bango nyonso wana ko libérer bango na Afrique ba kende ko kembela Yesu kuna soki bazala bomoi même na église catholique pe et bango ba croire sur Jésus Christ et puis dans maman Maria événement oyo salamaki na 2006 na Matadi Monseigneur Kembo na kanisi ba abe bazawana o ya délégué pa nga na ndako na nga ba koyoka Monseigneur Kembo a délégué seti abe baya kotuna ngai ba événement ndenge ni de salami po bango ba yebili ke puissance nyonso ezali na Yesu bi ezali na katolike na minduki na bango mais ndenge nini yo minduki ezana yedoko moko te pembeni na yo pe oza en contact na Yesu te
natalisaki bango oyo natalisaki bango ke makambo nyonso wana enseignement pe tata nanga yaki déjà na enseignement oyo apesaki na peuple Congo na Afrique mobimba ezali ba livre ya komaki babimisaki batala babuke ya ba livre toza nango esi biso pe toza na droit ya kopupula masasi pe na kobunga ngabi boya kozwa makila na ngai na nzoto nanga bolia bongo boko banda kobunga basuka pe wana donc elingi eloba ke bakatolike bayebi na bango ke baza bacommerçant pour na kopinir peuple na bango kobungisa peuple na bango bazotala mbongo na bango bazotala avenir na bango mais avenir na bango demain ou après demain ngai nde na kokata yango moi ba progresser sur exacte po ba mangomba ya étranger na Afrique ekokangama quelle que soit leur puissance et politique étrangère ekokatana ekosala lisusu te po sikoyo mayala oyo ekodiriger peuple Congo na Afrique ekouta likolo enseignement tata na ngai ne mwanda nsembi si apesa ngai balobaki mayala 1 tina 10 enseignement eza kuna oyo peuple Congo ndenge akosoto diriger ezate ke ba politicien bakende kozwaka mayala na poto mpona ko diriger bapozaka biso ba dirigeant kati na Afrique ekotsuka bon nakosenga peut-être 2 ou 3 ans makambo nyonso ekata na poso moyindo oyo baza bomoi bamona yango na miso na bango matondo mingi. Ok, donc tout le Moutalandu est vraiment animé la ganaye Jésus-Christ. En tout cas, botu na isoki yeso animé la gana. Merci beaucoup en tout cas ben tornat nabiso en tout cas et salut pena malam mingi na ko tokomi ko chiter vers la fin de cette notre émission. Tata wiza dimba dilubya bandombe mwa muza menga mabandombe mesi tengolwa muza Matanga sama kanda ndombe beti dadanga pasi za bandombe jaja meni za yazo tangwa pyuma kaka una kutopedesa kewe tombolozi wiza gewa solwa mutu bulu za mumbanze sampuka mutwalo weza watu bulu za gewe tombolozi zila Kongo epolo swa bandombe mwamuza kasi yandi beni ndombe keti vesako weti tata mana landa nzembo kusuyo ikana tonwa zila Kongo epolo swa bandombe mwamuza kasi yandi beni ndombe keti vesako weti tata mana landa nzembo kusuyo ikana tonwa wiza Voilà, merci bien Naïbi que l'Oyemo l'amour sur bateau bazabongo en France, bateau bazabongo en Belgique, bazan à Londres et partout dans le monde entier. Et en tout cas, c'est un kitoko makasi. Moutalandu, kotala boye ba sali ya nzambe, ba sala nzambe mo tanga ba komona bango ezate parce que ça ba vie privée la bango, mais ba sextape komi trop to pena ko limbo lango bo sangisi nzoto et puis bazoko tia ngo bongo na ba réseaux sociaux
ozomona okoki kotraite eloko wana makambo wana ndenge nini? Matondo mingi papa journaliste na mutuna wana batisili kotuna basali ya Nzambe. Nakanisi depuis la création Tata Nzambe atindaka batinda mimi bale. Instructeur divin nanguri nganga. Oya koyana mateya na oya koyana pratique. Dans ndenge Jean-Baptiste ayaki na mateya, Jésus ayaki na pratique. Ndenge moko pe nakoki koloba na mbanza ngungu tango bazako sambisa mfumu kimbangu. Tanga loba ke li première indépendance zo ya mais deuxième indépendance peut ko zanango pona nini première indépendance to ko zulango penza bénéficité mais deuxième indépendance faut ba peuple comme face à la préparer pour na koyamba motinda miwana ya mibale. Ba mindele ba loba ki nini ke wi première indépendance le ko zanango ya boye na boye wana dossier l'équipe déjà mais deuxième indépendance biso peut ko tinda ba instructeur na biso na basali na biso pour ba ya ko perturber mission ya envoyé wana nene mwanda nsebi pona instructeur divin et kwa tulendo otozoko zela oyakoya bazoko perturber dans ce besoin ba kwa tulendo pa komi ebele balongi pe ba komi ebele ba passer bazoko multiplier bango baza basali na Nzambe te basaba commerçant mais matonga na bango na ba etonga na bango to mona bongo etuluku ya bato bazala ke belé mais ba commerçant ba mbisi oye pola banzinze balandaka ngo mingi donc baza basali ya Satan baza basali ya Nzambe te beke ndeko vérifier na mission na bango soki ndenge nini est-ce baza na ba pochette ba idingwe te mais tango ba betanga masasi na 2020 na 2006 ba pasteur ba tondana ki na matadi kuna bazalaki téléphone libre ba pasteur ba betela kango tolo ke soki abimi susu na mwa kisi na ye na mwa kindoki na ye mwa magie oyo azosala pona kobunga kopupola masasi toko ta kombo ya Jésus toko neutraliser yango. Tata Nzambe pa la kate après 6 mois 7 mois yepaka mususu ye na 2007 tout ça sur les mêmes démonstrations par lobby que batie sur téléphone ouvert na radio kimbangiste nani journaliste Fofana atuna ki bango ke mutu obo kanela ki bokotiela mabolongo na se azongi sous na champ de bataille bolandi o nenge leki na matadi bolobi nini batuna ki ke mutu ngo force tranquille azala wapi gaide force tranquille monde gouvernement tapesa na kombo ya force tranquille force tranquille ngo azala wapi o azana ndako na ye esa zalaki na champ de bataille o bango batu bazalaki ba mener bolobi nini ba passer azongi saki wena ko makambo Nzambe metango balobaki bakotila mabolongo na kombo Nzambe na kombo ya Yesu ezalaki mabolongo na kombo Nzambe te ba changer ke komi makambo Nzambe donc c'est que baza basali ya Satan balobiki wana siko komi makambo ya Nzambe donc yango na loba na conseil bango te basali na Nzambe rien ozano guérisseur oyebi ko traiter bon Satan atretaka Satan bikulaka mwana Nzambe atretaka mwana Nzambe abikulaka mais basali na Nzambe bazalaka mibale o badionso batikala baza basala sanina bango bazo ko enseigner religion négro-africaine on est mwanseme yaki nango wana nde basali ya Tata Nzambe na nzela ya instructeur divin ne mwanda nsemi o bakosala miracle oyo ezalaki ya changement de l'axe bango nde basali ya Tata Nzambe na nzela ya nkwatule donc le reste baza bato moko baya kosala mbongo na bango yango ozomona ke oke kuna po basala soka hémorroïde ekosenga fo $25 $50 hémorroïde ya pa mapota libumu pona kosombaka banzete peut-être ya 2000 3000 francs yo siko ozokende nango na $. Est-ce que mona azosala Nzambe pona aider peuple point d'interrogation bolanda ba o nyos ba zo ba traitement soki si bazwa déjà facture que non to sombi biloko to sali cérémonie mutu abiki bongo pesa autant obligatoire te soko yoko pesa kiti to ndimi na biso o to zona misala to sala ki yopo tie po na misala wana to ndimi na biso mais o sali ke musala Tata Nzambe yaka oyaka ofele to sala rapé ofele matondo mingi na mutuna wana na bazana bango basala Nzambe ba pasteur ba benga ba pasteur abréviation na bango pasteur ba pasteur wana eza ngate eza ndenge mutalandu auti bongo kolimbola na motuna nganga na tunikaka bo benga te bo téléphone nga e sonné te bo benga te ba question ya ngai ba réponse eza bongo ya mutalandu okay, merci mutalandu yambo ete toka bona na mokola lelo to uti bongo komona ndenge
ba ndeko na biso to pe ndeko na bino ya SKK Simon Kimbangu ndenge a se carna et Fumu Kimbangu a se carna le to mona bongo papa Simon donc papa Simon aza bongo na Nkamba lelo pe to te boko mona pe mon ami papa pe asona mais depuis akenda obi keno ba message et la kayo mais neke oya ki wana faire culte ezaki eza vrai que non a se carnet na ndenge ndeke to ndenge nini ezaka ba mensonge kaka batu batete ndenge matondo mingi papa journaliste na mutuna ya kitoko osili ko pesa ne Fumu Kimbangu asala ki incarnation te oyo aza na Nkamba ayaki na copie na ye ya kindenge na ye po aza collègue na mécanicien ayebi toza ko benganaka pona botamaki ona date Kimbangu akufa yango botamaki incarnation pe sala makandenge wana te te tango ba meme baza koloba me bongo nde wana nde na me nde Yesu abotamaki te ce n'est pas ça wana ezali ba pièce de théâtre kana benga kango donc aza na Nkamba eza incarnation ya Fumu Kimbangu te tuna Yesu ki aye ba mekani ko betani masasi soka ko akopopula babwaka na mai soka utambula incarnation fa soka la ba action ya salagiti ba me akobwaka na mai soka utambula likola mai ba bete masasi soka kopopula ngo ba pesa ye mutu soka kuseko saye soki incarnation na ye wana na leki pona incarnation ya papa oya ngai na koloba botika kokoselaka papa na ngai makambo bozwi bosombi ndeke na bino mbemba bokangi ye singa bokangi ti na kiti bobani ko bini la yeke incarnation ya ne mwanda nse botika ko ridiculiser grandeur ya ne mwanda nse jusqu'à ce niveau toyebi ke mbemba ezali ndeke moko puissant oyo ba ancêtre na biso baza ko utiliser ke mingi pona ko transport na bango mais Fumu Kimbangu soki aza ko yela na esprit ya mbemba soki aye ni atima bele za ko sala su église komaki Fumu Kimbangu en personne tango azaki na boloko mais soki ne mwanda sema incarnaki na ndeke mais tango azoya na ndeke bazomona ndeke tango ekiti na mabele fala zonga ndenge ye azalaki mais bozwi singa bokaki ndeke bokangi ye na kiti bandiko loba ke ye wana depuis ayaki likamuni ne salami na Congo to na Kinshasa po ye alobaki soki nga na zongi ekozala catastrophe mais sikoyo aye na ndenge ya ndeke ese ndeke yango ebimisi maloba ndeke yango ekosala eloko boye esprit ya Tata Nzambe eyaka kokota na nzoto ya mutu nde ekosala ba action to esprit ya Tata Nzambe seke kokota kati na ngai ndenge na salaki na 2006 na 2008 na 2007 2008 toko sala musala oyo komona miso batu ke wi nzoto yango zo sala musala mais nzoto yango ezali mystique ezali puissant wana ezali ba pièce de théâtre bazo luka mbongo po bavwamisa ba famille na bango eza na bango ezali kama moko te mais mutu ko abimisa kimbemba wana soki tofandi na ye na tali sema makambo salaki ya solo na ya lukuta mais carrément alobaki na ngai mukotokutanaki na tata na ngai oyo alobaki keno tango toutaki na likolo poto ya kolibere poso moyindo ye azalaki pembeni ayokaki oyo ayokaki mais po ya kompeshe biloko wana akolaki ngai na elamba alobaki ngai muna teki Kongo soki ngai na teki Kongo sina lia mbongo ya gouvernement botuna ye aliaka bongo ya gouvernement point d'interrogation tosuki wana la vérité blesse mais la vérité reste toujours la vérité botika ko sala ba pièce de théâtre quand la planète Terre bozaka pona ko pesa Tata Nzambe kanda. OK, merci bien donc wana za bongo et yano ya papa na biso papa Landu en tout cas emeke pe ko bank sanga pe moi moké pour vous les Kimbangus to critiquer binoté to le pima pe na binoté mais ça kaka toujours ba vérité et papa Landu lelo ko tala bongo bande ko na biso na est bazo kufa du jour au jour ba na bazo tikala bongo ba orpheline ndenge o tay ko loba pour la ramassas et pour la nini té au délégué pe force na otona yemo poza pena liboso ke na est on a vraiment 1-23 ba libérer mboko na biso matondo mingi papa journaliste question na pe poza nga na Kimpese baloba ke mais ndenge nini bande ko na biso na est bazo kufa mais bino boye mo ba shema boza na bino kaka mais biso pe tango yezako yela biso ba kesa ebele ba kufa na Congo central na nzela ne mwanda nsemi ba beta maboko pas même jour mort salamate bongo sikoyo na tango na bango biso sala nini sala ka yango po yo pe basalela yo ya yango mais uza mosali ya tata okoki kolanda babiloko wana te na kanisi mutu soki alingi azwa
nguba akolona madesu te akolona nguba po apikola nguba tata nzambe tanga chayo mobali okotila ko changer to incarner comme mwasi lokola lobaki bango na este biso na west to kangi mopiko na biso ya west ya este pe zali mopiko na bango ya west sima ya indépendance de to sala États-Unis d'Afrique toko yoka na tangu wana poto ko zala nanu lavage de cerveau. OK, merci bien. To komina suka ya émission na biso en tout cas bato bolanda biso esali pena kitoko makasi ndela ba kana débit continuez toujours à s'abonner, à partager, à liker, surtout votre commentaire. En tout cas émission oyo na bi ke bana ya Kimbante ke précisément na district ya Tchangu ba baza bongo libanda ya mboka na biso Congo to mona bongo ba commentaire ko zapena malamingi mbutalandu pona ko kabona na yo na mukolo lilo on peut savoir un numéro à contact et surtout bateau peut-être bazana la difficulté koto misala koto banini peut-être ba ko benga yo ko zapena malo mingi matondo mingi numéro à contact nanga ezali plus 80 plus 243 84 76 41 844 obandelango plus 243 84 76 41 844 na o etali chaîne YouTube na biso nanu ebebaki pona kopesa ba makambo ndenge zo tambola po bazala toujours averti ba se préparer na bepaka o ezali koya mais chaîne YouTube ebebaki mais ezongeli susu iloka na kosenga na bandeko soki bolingi tozala elongo bozala lokola na tangu ya Noé na tangu Noé azako tonga nzaza bato ebele ba se présentaki basalaki misala bango pe basalaki misala te marge tu basukaki na nzela biso pe tozoko tonga temple na mboka mvuluzi kimbango babengi royaume Congo ya sika Congo ya mpa soki toke na Congo ya sika foto luka pe siège ya sika oto bandila Congo ya sika tozo tonga temple na mboka mvuluzi kimbango oto ko compléter mission nyonso bapesaki biso plateau babengi na bango moko babengaki yango londe lwambonga na ezali plateau ya okende kozwila ma bombami ya peuple Congo na race noire en général. Pona mokolo lelo ba ancêtre bazana réunion kuna. Bazo sala ba réunion pour déjà se planter qui déjà ba poaka na bango kuna. O eloko le mona na kateto tiki ndengwana mais o ba kolinga pas participer ba trouver biso kaka na numéro wana pona ko tonga rapidement temple wana 2024 2025 2026 c'est au souk ici. Oyo ya participer te akomi libanda oyo ya participer azana kati donc nakanisaka nakanisi mutu yoza ko lingale za mwa participer pona koloba mutu oyo akoyi ko sauter premier akoyi ko kotela na ye oleka azala sima po baloba kabute bwandandisa kabuhonda ngako monduki obalandisa kanyama na sima ebomaka te buka kama makolo donc soki eza aide te tozosenga participation na yo soko lingo participer po aide repesa ngo epanani po tozotonga mboka wana ya ngai te temple wana ya ngai te site wana makambo so zala kuna ya ngai te ngai batinda ngeka na kende kosala po ba ya ko compléter mission ya 3e république o babengi Congo diampa ezo yana ba événement de guerre et événement de nzala na ngala ni CCRS. Des événements izoya pour na changer l'axe du monde ba guerre na CCRS mabele ko baluka mabele ko kauka makambo so koma pasi na pasi nyonso tu tosengi ngonga yango oyo mutu na mutu ayeba komi komemela na kati ya liste matondo mingi. Donc voilà to komi na suka émission na biso tout kama matondo mingi bato bazaki bongo libaku ya kolanda biso moko lelo bobaki na zonga lisusu na rebandela bongo mission kitoko makasi na mbutalando boki ndenga décortiquer apesa na idéologie pena Indusa car ndenge za donc voilà na yebi ke na bokasi ya podcast télévision et to kende kuna pe tout monde ndenge bazo tonga bongo temple mais ngana yebi zuzu confusion koti na kozonga na sola susu na mbutalana temple Jérusalem ozana nkamba na temple oya bango lisusu to yebi te kotana ba komi ko tsabiso wapi mais à la prochaine to kozonga to sola ngo susu voilà je n'ai de pona ba image
bozomona bango esika yango ndenge ezoleka général azolekisa yango et temple mpe bazotonga yango wana temple ya Jérusalem ezongi bongo na kamba et puis na oyo bango mpe susu bazotonga na manianga donc toyebi te soki tokokende wapi en tout cas un grand merci na ba soutien na bino kaka ndenge ezalaka lokola les trous d'affaires un grand merci à vous et puis sans oublier aussi mon vieux Charlie Wayungu ya Mama Kokoma Chatima depuis Canada 001 donc héros de l'ombre et puis ba confrère nanga ba conseil chaîne na bino linga makasi ya biso podcast chaîne eza yanga ya yo ya biso et puis un grand merci aussi à Montréal ingénieur radio Bassadis Adi Pro et quand à votre humble serviteur Watakin Fekate le lion de la presse congolaise je vous remercie et à la prochaine numéro bye soki nakanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na